Bonjour les amis. En tout cas, bandeko yo bakokota bayebisa biso soki image na biso eza bien na volume na biso soki ezali bien bayebisa biso comme ça to banda moi débat na biso ya mokola lelo engo mingi na ndenge Léopard équipe nationale na biso eza kopesa biso bisengo. Mais na tango oyo biso toza kosepela, na tango oyo biso toza kobina, toza komela, toza kosepela, mais tozali na ba Congolais mususu baza kokufa, tozali na bandeko na biso ba Congolais ba kolala na zamba, ba kokima kima na bana, ba mususu baza kokufa, ba mususu bazali na zamba. Donc na tango oyo biso toza kosepela na ndenge équipe nationale ezali ko gagner, topesi bango ba félicitations, ezali honneur ya mboka, ezali kitoko mingi pona mboka. Mais tobosana te ke toza na bandeko baza kolala na zamba, baza kokima kima masasi. Tobosana te ke mboka na biso eza ya kokatana. Tokomi okende ba 3 ans yango oyo. Nalandi moi vidéo moko namoni M23 kuna na bunangana baza komipesa na ba poste ba nommé bon ndenge bango balobali metolo bango siko na ndenge comprendre bien ba nommé ba commissaire de zone na bango, ba nommé ba bourgmestre na bango, ba nommé ba ministre na bango, ba nommé donc ba sali kaka république moko ese salami kuna. République moko ese salami kote kuna. Na banza bato ebele basi ba moni pe na vidéo yango. Ba ona ba moni te na kanisi ekozala na YouTube. Ou bien soki mutu asengenga yango na kotindela ye. Alors likambo mosusu vidéo biso tomoni ezali ya Kagame asalaki réunion na état-major na ye mobimba, asalaki réunion na ba comment est-ce qu'on appelle ça, état-major mobimba, ba ministre, batu na ye ya sécurité, batu tout. Yepe a gangi kune pa na ye alobi ke bazali prêt pona combat. Kagame alobi ke kofinga c'est rien parce que asa yebi ke biso ba Congolais atuka biso to yebana. Kagame asa yebi ke biso ba Congolais musana na biso kofinga. Mafinga nyonso to finga ya Kagame zoka nde ayoka kango. Kagame alobi boye, alobi ke kofinga nyonso boza kofinga wana c'est rien, mais nazali prêt pour la guerre. So muntu alingi asengi nga video wana kotindele yango. Kagame asali réunion na batu na ye nyonso, ba généraux, ba officiers, ba tout ba gouvernement biloko nyonso asengi bango, alobi ke ba Congolais kofinga koloba trop. Aseki biso po na ndenge tozo finga ye, mais ya alobi boy, alobi te kofinga c'est rien. Azali prêt pour la guerre. Soki batu bazana ba video wana na kanisi, soki mutu azana ngote asengi ngai na kotindela ye. Réunion ya salami hier na Kigali. Kagame alobi ke bino ba Congolais musana bino ka kofinga. Aseki alobi ke kofinga c'est rien, mais hier azali prêt pour la guerre. Asa déjà prêt.
bongo biso siko. Totali awa na tango oyo biso toza kosepela na lobi te ke eza mabe. Na tango oyo biso toza kosepela ndenge toza koganye ba match. Esengo makasi félicitations na ba Léopard na biso. Mais M23 aza koboma kuna moyen te. M23 ndenge aza kosakaje bandeko na biso bakolala na zamba, bandeko na biso baza kokufa, bandeko na biso bazangi place ya kolala. Donc ezali kopesa mawa bato oyo baza na ba image, bako komona ba image ya bitumbo oyo salami hier. Ya kalate bitumbo oyo salami hier bandeko na biso bako kotanga yango epe bako komona yango ke babibembe ya bandeko na biso ba Congolais elali na se. Babibembe ya bandeko na biso ba Congolais elali na se. Bandeko na biso ya Congolais baza kolala na zamba, baza kokima tranquillité ezalite, sécurité ezalite, bitumbo oyo salami hier. Bato oyo moyen ya kuchao na Facebook ezalite, mais nakanisi bato ebele baza na ba image yango. Kagame alobi na réunion ya salaki hier. Alobi ke ba Congolais mosala na biso eza kofinga munoko. Kofinga. Alobi ke bazo finga ngai ne pa ba Congolais mikolo nyonso. Alobi ke kofinga c'est rien. Ya azali prêt pour na bitumba. Biso pe ba Congolais totika kalana makambo ya munoko. Kofinga. Ka koloba. Ça c'est nous les Congolais. Tala Kagame ayebi biso. Kagame alobi yango bato bazala na video batala yango. Kagame alobi yango liboso ya ba généraux, ba officiers nyonso ya armée, ya police, ya sécurité nyonso. Alobi yango liboso ya ba ministre na ye. Alobi yango liboso ya ba corps diplomatique o ezakuna ba ambassadeur ya monde mobimba. Alobi ke ba Congolais musala na bango eza kofinga, ba fingi ngai trop. Mais kofinga na bango c'est rien. Boye bisa bango ke nazali prêt pour la guerre. Wana eza Kagame wana. Kagame asa yebi ke biso to finga kakapamba. To lobaka. Ne musala na biso. Kofinga na. Ne musala na biso. Kagame ayebi yango. Tuka. Kagame ayebi ke musala ya ba Congolais eza kofinga. Mais basala ke eloko moko te. Réunion ya hier. Ya Kagame. Réunion ya semaine oyo eleki oyo ba M23 basali gouvernement na bango na Bunagana. Semaine oyo eleki na Bunagana. M23 a nommé Batounaye. Donc, veut dire qu'il y a ça le gouvernement, quoi. Donc, parti Oyo, M23 à Zoua, et comme il y a M23, basali gouvernement kuna, basali pays moko côté kuna. To comme on a 3 ans. Biso tozo le bate. Mais tango oyo M23 a zui parti à Congo, a sali ango gouvernement na ye, a komi ko lite pa kota na sikoyo na Goma. Nde tango oyo ba Congolais bazako wela ba poste na kati ya Kinshasa.
Kowela ya baposto oyo baza kowela sikoyo awa. Ezali pona kosalela peuple congolais te. Ezali pona kosalela congolais te. Ezali pona muntu na muntu ayiba mbongo a l'État. Ye moko na famille na ye. Ndenge tozomona soki muntu akomi ministre, omoni azwi famille na ye mobimba nde cabinet na ye. Ekomi tour na biso petolia. Bonsoir mon frère Camille. Bato yo bazako wela ba poste na Kinshasa sikoyo, ezali pona koloba ke tour na biso petolia. Muto ya ye ko sale la Congolais azalite. Muto ya ye koloba ke non, na yawa sikoyo po, na lukele Congolais musala, na lukele Congolais kimia, na lukele Congo ekende liboso azalite. Ata moko te. Tala ndenge bazoko wela. Ba plateforme komi ko salama. Ba plateforme komi ko salama. Oya sali wonga boye. Oya sali wonga boye. Ba groupe komi ko salama. Ba groupe politique komi ko salama. Kaka pona ko wela ba position. Ba nomination. Mais batu nyonso wana. Mutoya zako ya koloba trebeke. Na sali la Congo ekende liboso. Azalite bande konangai. Lo sako ndeko na ngai Bosenzo Henri. Combattant ya somo na kati ya mikili. Muntu ata moko te ba plateforme nyonso eza kosala mawa. Muntu ata moko te azako ya pona intérêt ya peuple, intérêt ya Congo, azalite. Kobanda Félix Tina se. Na yebisaka bino ke tango ba election ekosalama esili batu bakopanzana. Bomoni ndenge batu bapanzani? Siko ba plateforme ekomi kosalama ya lokuta. Oyo kamera asali oyo. Kamera muntu asali plateforme wana te. Muntu asali eloko wana ezali Félix. Eza pona kolimwisa batu lokola baati wana. Bahati azalaki un peu très puissant. Comment l'éliminer? Il fallait qu'on quitte ça Bahati. Bahati ali moi. Nde omoni yena kamere basale eloko wana. Bande konangai baoyo bazana video wana te batala Kagame alobi boye. Bino bako abengi batu nyonso ayebisi bango ke ba Congolais bozomona wana musana bango kofinga batu pamba bazaka eza munoko musana bango kofinga batu muntu azana video wana atala bio soka azana ngota asengi ngai Kagame alobi ke ba Congolais munoko kofinga nde kofinga me oyo bafingi ngai ekosala ngai loko moko te ye moko alobi ke aza prêt pour la guerre. Obo alobi ke nyonso bozo finga ngai ata moko ezo simba nga na nzoto te mais azali prêt boko yoka ye yoka ne Kagame azo gangela biso alobi ke ba Congolais musana ba kofinga ya solo alobi ya solo musana biso kofinga. Bota la vidéo, il y a M23. Bitumba ya hier. Awa ye azoko loba bien ke. Bakala mingi te. M23 balobi te bakala mingi te. Bazako. Soki bazui Goma. Elingi koloba ke. Bazui Kivu Nord. Bazui Kivu Nord Sud. Nyonso Kivu. Soki bazui Kivu, c'est-à-dire que bon côté Kisangani. Soki ba côté Kisangani veut dire que Équateur il n'y a rien. Soki bozana Équateur, boye ba ke bozana déjà na Kinshasa.
Kagame a lobby boye. Bato bazala vidéo batala. Réunion oyo abengisaki gouvernement, abengisaki ba ambassadeur, abengisaki ba généraux, bato tout. Aibisi pona koyebisa bango ke. Boyebisa ba congolais que je suis prêt. Batika biloko na bango ya kofinga finga wana c'est rien. Kagame aseki biso alobi ke ba congolais musana bango kofinga finga, koloba loba pamba, kofinga finga. Asa ayebi ke toza ba spécialiste na mafinga, alobi ke c'est rien. Kasi aza prêt. Oui, ndeko na ngai soko za prêt okoko kota problème nazala ngote. Soki otindeli ngai invitation na ndimi yo, alors okoti kaka grand combattant Henri. Soko o cliquer kaka place ya osengi na okoti somba la moko. Alors na Kinshasa na minute oyo bazako wela nde ba poste. Nani akoma premier ministre? Nani to éliminé? Nani akita? E suki wana, siko nyonso na ezapo na nini? Ezapo bako wele sikoyo, bakabola kambongo. Esika bayiba kambongo, esika bakabola kabambongo, esika mekasi pona kobongisa mboka, pona nani oyo akomi okipe pona sécurité ya mboka. Na mekanano kotala comment est-ce que accepter. Nani oyo tokoki kopesa confiance pona kolobake. Tokomi kokene na 3 ans. Oyebi mboka soki bakangeli bino mboka. Ata 1 mois ya pamba. Eza mawa. Mais tokomi kokene na 3 ans. M23 asali gouvernement. Soki boza na vidéo botala ngo, asali gouvernement na ye déjà. Veut dire que parti wana ese kei. Lokola bazoli bakoti na Goma, soki bakoti na Goma, c'est-à-dire que bazui Kivu mobimba wana nord sud bazui yango province wana. So bazui province ya Kivu, yeba ke bakoti Kisangani. Soki bakoti Kisangani parce que soldat moko azakuna te. Soki bakoti Kisangani boyeba ke bakite Équateur. Soki bakite Équateur beke bazala Kinshasa. Na tango oyo bato wana bazako wela ba poste ngana comme premier ministre o ngana comme ministre affaires étrangères. Donc bitumbe ezali ndeko na ngalo sake pa yo zali soko zala mwali loba pesa biso mokili ezolanda yo. Losako yanga indeko losako makambo zoloba ezali vraiment important. Napesi mbote na bandeko nyonso oyo basali kolanda biso. Omoni na koti na lombango ya kopesa mwa makanisi par rapport ya makambo ezoleka na mboka, c'est parce que tozali na ba question ebele esengeli totuna oyo kopesa biso observation ya malamu na makambo ezotambola na mboka. Nous sommes des Congolais, toyebi eta oyo ezali ko déranger biso na kati ya mboka na biso. Et c'est par là nde ekosenga biso ba Congolais to bandana nous ko observer qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a quelque chose ndeko nanga na bandeko na biso ebele yango omoni na bitumbo biso tozo sala tozo yebisa bandeko lelo tolobaka mingi ko changer classe politique, mais situation ya Congo eza na niveau ya classe politique te, ezali au-delà ya classe politique. Situation ya mboka na biso ezali na niveau ya école politique. Parce que classe ezalaka na kati ya école. Et école ezalaka na programme. Programme wana ba élève nyonso babimaka na école wana. Même bazali na ba classe ebele, bango nyonso bazwaka formation moko oye wuti na école wana. Pourquoi tozolo biloko wana? C'est parce que
soki to observe ba politicien ya mboka na biso Congo depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui babimi na même école et na kati ya école na bango bazali na même discours et discours wana bazali ko continuer yango même ba siècle ont changé. Même technologie ya monde ezali ko changer, même ba paramètres ya mokili ont changé, bango bazo continuer toujours cet discours. Discours yango ezali nini? Ezali ya kozwa toujours peuple congolais comme ba cible numéro 1 na bango, bato oyo bango bakoki toujours ko utiliser pour la déstabilisation et bango ba oyo baza ba politicien ba trouver ba part na bango. Aussi longtemps bazali ko bosana que mboka na biso ou bien continent na biso ezali na histoire moko ezali munene toza na kati ya combat oyo ya bapaya moko baya kokota pa na biso banda kala ba déstabiliser biso na sima ya fimbu na sima ya système moko oyo eza konyokola biso ti lelo e bakoko na biso bapesa biso déjà ba base lolenge nini esengeli tosala bitumba oyo mpona tobima na minyololo oyo. Et c'est dommage, toza komona bandeko na biso, bazali toujours ko continuer na ba même école et na même discours oyo isa ya déstabilisation na biso. Alors, je veux dire, pona ni na lobi mwa makambo wana moke, ezali parce que bandeko na biso, bazwa biso bandeko na bango ba congolais nde batu ya kokosa en fait. Donc, unité de mesure na bango, et comment soki basali lokuta moko ya makasi oyo ekoki kosala ke peuple andima bango aussi longtemps eza na bango vérité te vérité baza kobomba et bazali ko se mesurer comme baza ba grand osomona et bazali kosala eloko wana entre bango ba politiciens o baza ko représenter biso na sima ya lokuta ou bien ba stratégie moko mensongère oyo baza kosala bango na bango et comme unité de mesure na bango mais to bazo souffrir ezali biso ba congolais toyebi yango très bien ndeko na ngai yo nanga toyebi si le Congo souffre bato oyo bazali ba génitaire ya souffrance na biso ezali ba occidentaux toyebi yango biso tout ezali ba américains et puis tous les pays oyo ya Europe oyo bazali ko faire souffrir biso juste kaka pona bozwi oyo nzambe apesa biso et jalousie wana yango mtezo faire souffrir biso mais souci ezali nde bandeko na biso bandeko oyo bazali ko prétendre ko représenter biso baza kokota na kati ya jeu wana ya déstabilisation ya mboka na biso et biso na yo toza kobelela mikolo nyonso et puis ya ndeko nanga tika na yo kutu ko tikisaka mongongo na yo ya kokanisa que tout ce qui se passe au Congo ni Félix ni Martin Fayulu ni muto tobengi docteur Mukwege ou quoi que ce soit bayebi yango te. Croyez-moi et crois-moi, je sais que oyebi yango bayebi oyo ezoleka na Congo plus que nga na yo parce que bango bazali ba acteur oyo bazali présent. Omoni tangu ba ambassadeur ya États-Unis, tangu ba président ya États-Unis, ya France, Angleterre bato wana bayaka kosolola pona Congo kopesa bango ba injonction. Bayaka epa na yo te, bayaka epa na nga te, bayaka nde epa na bango. Bandeko na biso wana bazali bato moko bazali ko trahir Congo spirituellement, physiquement, même na kati ya dignité Congo. Baza ko trahir biso. Parce que, imaginez un peu cet exemple. Ndeko Félix, discours wana nga na lingaka ngo te, mais azoloba ke Congo na biso ezali pays solution. Discours wana nga na lingaka ngo te, na sepelaka nango te. Parce que koloba pays solution, yango eza ko porter ba malheur epa na biso. Bato wana lokola bayoki eza pays solution, basa na besoin ya ba solution wana. Et solution wana eza ko tourner pour les bonheurs ya ba Congolais te ezo mema ba Congolais na souffrance. Omoni Congo ezali solution pour les Congolais. Eza même pas solution pour les Congolais, mais ezali mboka na biso et ba bien na biso ba Congolais et sengeli biso moko to profiter to s'en servir na yango. Omoni
Mais lokola toyebi ke bato wana bayebi ke Congo ezali pays solution depuis longtemps, baza koya koyiba babiloko na biso et baza ko tia biso na position moko ya ko esclavagiser biso, ya ko déstabiliser biso et bato oyo bakoki kosala ke tolongwa na esika wana ezali kaka biso moko bakongolais. Mais ça fait tellement mal bandeko na biso jusqu'aujourd'hui baza ko comprendre eloko wana te. ndeko na ngai na peso kamwa ide muke omoni tozala na bamboko misato Burkina Faso Mali et Niger. Voilà. Ndeko na ngai c'était pas facile pour na kozwa décision ya kolobake France fa esili eloko wana ba français nde esika soki France eza koexiste soki France lelo azali parmi les grandes puissances ya monde ezali wana eza bozui na bango eloko wana oyoki Oui, France mais oui, mais oui, mais oui. mais bala mibali wana batelemi baza ba mikolo te baza soki otali bango nyonso baza bana Bajeune, bajeune batelemi balobi ke c'est fini avec franc français bakati yango baye koloba lokolo mwana oyo aza na Burkina Faso aye koloba ke bambongo nyonso pardon baolo banini nyonso tobanda kolambela yango awa soki moto aye asombeli yango na prix oyo bafrançais bazalaki koteka yango epa ya bango kuna na prix oyo bafrançais baza koteka yango epa na bango basali usine balobi ke tobanda kolambela yango awa. Mais ça c'est que le courage oyo ezali eloko baza kobenga zwa ide ndeko na ngai lelo bakangi Kasumbalesa balobi ke pas de sortie ya baminere brut mutu nyonso alingi bino bachinois bino bafrançais bino baaméricain soki bolingi kozwa baminere na biso boya kotonga basociété bolambelaka yango awa bozwaka yango bosi bolambi oyebi ke chômage ekosila ndenge kani société oyo Félix ake kosala yango na Kagame na kati ya Rwanda ya bakolta kolamba bakolta na or oyebi combien de travailleurs oyo barwandais baza kosala na société wana mais soki biso mpe tosali yango lokola Burkina Faso Niger basali ndenge wana chômage ekosila tokomona nalingi nabakisa mwa eloko moko likolo wana tomeka koobserve très bien esika nini bandeko wana babandi omoni erreur na biso tozosala na kati ya Congo tozali koprojete plus développement ya mboka ke koprojete sécurité omoni erreur oyo tozosala na Congo yango bandeko na biso ya Burkina Faso na ya Mali et puis Niger eloko ya liboso oyo bango babandaki ya liboso eza sécurité ya mboka comprendre que mboka na bango ezalaki envahi par les Français ezalaki imposé na nyonso par les Français Français babandaki ko occuper bango basaleli bango même oyo toza kobenga groupe ya terroriste ya lokuta oyo bango moko Français bazo contrôler mais baza kosala Malien Burkinabé et puis peuple ya Niger jeune ti bazo combattre bango aussi nota bango moko baza na contrôle ya Niger et puis ya terroriste wana mais tango bandeko comprendre eloko wana qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé tout d'abord yako imposer au ezali sécurité nanu ya mboka na bango parce que ndeko nanga okoki jamais koloba o développer mboka na yo sans justice sans sécurité. Okay, ndeko nanga soki eloko lobi makambo ya sécurité Congo azangi mbongo te pona kosala armée. C'est ça. Congo azangi bato te
natangi ndeko na ngai Faustin Mutombo Katanga akomaka mingi akomi ke na Léopard na niveau bakomi sikoyo awa baza déjà na chèque ya 1 million bien 1 million 1 million de 1 million 200 ou bien donc veut dire que kaka mbongo ebele ndenge wana pour la distraction pour la distraction juste distraction mbongo oyo wana nde mbongo oyo kafa akopesa Léopard me ndeko na ngai natuni tosololaki na motu moko M23 ya M23 alobi na ngai ke depuis M23 avanda na kati ya Bunanganga ba exploiter ba minerais à plus de 2 ans basi basali déjà 350 milliards de dollars. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Wana moto ya M23 azokebisa tosololi na ye alobi que plus de 3 ans M23 tosali awa tosali déjà plus de 350 milliards de dollars. Mais kasi armée pona kosala armée tala ndenge nini namoni fete awo ya ba Léopard baganye tala ba jeune gens ndenge na balabala obi na Chine ko Chine baza na eloko balobi ke obligatoirement mwana 18 ans il faut que na formation militaire mais tozana ba kuluna bebo na balabala bazanga misala tozana batu bana ya tukutuku bebo bazangi misala mais ba elema bangwana tango Kagame azoko kangela biso abike ba Congolais musana ba onko finga batu naza prêt pour na kobundisa Congo mais ataba tala tozo banga pamba oyebi ke ba Américain bakendaki na nini na Irak babimaka bango bazalaka bango moko te bazalaki na ba Canadien bazalaki na ba Français bazalaki na ba Anglais ba nini mais ba Irakien batelemaki balobi ke boya babundaki te bayi kobima mbango il reste ça qui m'a na Afghanistan. Mais pourquoi? Parce que ba élément bazalaki lokola na kati ya Congo tozala bilenge ebele eloko ezali égoïsme mpona koengage bana talaka ndambo ya bana oyo bazwaki kaka baengage bango mike bakei na formation militaire bazangi eloko akolia kuna na Kamina bakomi kokufa nzala bakomi kokima kolonga Kamina ti Kinshasa bakomi kozonga Kinshasa na makolo ezali ndenge nini tokozanga bato ya kokamba continent eloko wana oyebi ndeko na ngai Congo aleki États-Unis na mbongo Congo aleki États-Unis aleki France na mbongo Congo aleki Belgique na mbongo Congo na ba richesse toza nango soki réellement bato ya mayele parce que ba dirigeant na biso baza kosepela mpona tumwa mbongo mike oyo baza kosepela Fonds monétaire international azopesa bango bazomona ndenge wana bazotremble bazokoyiba yango bamoni ke suka yango wana mais non mais mbongo eza na Congo oyo bato ya mayele oyo balingi kosalela Congo bavandi balobi ke bon voilà tolingi tofaire développer mboka oyo en tout cas Congo bakokamwa yango bakokima yango ekozala premier pays. Non, nini esali ke Rwanda lelo bazokomisa Rwanda oh Rwanda Israel ndambo ya richesse oyo Rwanda za koyeba na Congo ndambo non tikanga na ebisa eza kutu richesse te Rwanda ezoyiba na Congo ndeko nanga. Moi je pense que eza na élément moko très important auto négligeaka biso toyebaka te tokoma kobanga munduki lelo biso tu tobangaka minduki so balakisi yo munduki ozobanga mais mutu soki azoloba na yo ozobanga mutu te aussi longtemps munduki mutu nde mutu asalaka yango munduki oyo ozobanga wana eutaki na cerveau ya mutu akompose yango na cerveau na ye et atie yango en pratique ekomi arme mpona koboma mutu. Donc ce qui est très important yakobanga ezali biso bato mais principe wana biso na kati ya Congo tobungisa yango. Problème ezali ndeko na ngai bandeko oyo bazali ko représenter biso lelo école politique baza nango il faut babima basala
effort babima. Monde oyo ezali dominé par des capitalistes. Et ba capitaliste baza batu moko o baza ko déstabiliser monde mubimba, baza ko matérialiser ba cerveau ya batu. Et biso ba africain ba yebi faiblesse na biso par rapport à stratégie na bango. Ils ont instauré stratégie na kati ya Afrique. Yako tia na kati ya ba cerveau na biso yako accepter même qu'on est des pauvres et pauvreté wana yango eza ko komisa biso dépendant epai na bango. Yako croire na biso moko te. Tokomi na ba cerveau na biso kokanisa. Moi ça me fait mal. Na uta kosa la vidéo moko, j'ai expliqué des Congolais comment expliquer tokoki koloba lelo ba mindele bango nde mutu ba créer Congo. Mais c'est bizarre. Ceux qui ba mindele bango ba créer ki Congo. Comment expliquer lelo bazo lukaba balkaniser Congo? Po bango ba tchaki Congo ndeko na ngai. Omoni eloko moko epai toza kokende. Lelo oyo M23 aza na 3 ans. Akomi kokende na 3 ans. Depuis akanga mboka. Ce qui otali très bien. Parce que toute l'histoire ndenge kendaka. Oyebi Mobutu tango bakatange ba mercenaire ba utaki na Angola ba koti na kati ya Katanga. Mobutu yemoko azalaka na front. Mobutu yemoko tango amoni que ça ne va pas akendeki kosomba ba mercenaire français na ba mercenaire marocain. Bitumbwana esi. Moba 1, moba 2, Mobutu azalaki na front. Asombi ba mercenaire na ba soda na yemoko bakei balongi bitumba ba mercenaire balimwisi bango bakimi. Mais depuis M23 banda bitumba na ye. Wazalendo akomi batukili kili bakoti. Yo somoni chef de l'état telemi alobike. Na ke kota na ba soda na front. Et à l'état ministre la défense. Non, bah toi, ils s'en foutent. Pour la bango parti wana, et c'est qui? Ouais, la sonori na mutu ya M23 lobi na ngai que on a fait plus de 350 milliards de dollars dans plus de dans 2 ans. Donc, veut dire que ceux qui sont sur la Gambie, au moni mutu yo, Ngwanda to banda ko mona aventurier. Au moni makambo yo Ngwanda banda ki koloba. To banda ko mona ya aventurier. Mais mal Ngwanda banda ko koloba makambo so. Ngwanda abanda ko koloba makambo solo, Ngwanda lobaka likambo moko alobi ke Félix a 3 missions. Ce que boké botali sur YouTube comment makambo wana. Très bien, naye bien. Oui. Félix a la mission problème ezali nga nazoloba eza na ba makambo mususu toza kosala ba lecture bien te ya ko comprendre. Un président de la République soki alobi na peuple na ye na misu ya batu nyonso ke ba erreur oyo nasalaki na passé na kosala yango lisusu te na mandat oyo. Cela qui veut dire azali koyeba ke akometaki ba erreur oyo akozongela ngo te na mandat oyo. Mais problème esukeli wana te. Soki azalaki sincère, il faut ayebisa biso peuple ba erreur ni na kometaki oyo akozongela sute matikali koyebisa biso erreur yango te alobika ba erreur na kometaki. Mais ndeko nanga Rwanda, nous sommes agressés par les Rwandais. Rwanda ezali juste à côté. Mais toyoki ndeko Félix pe armé na e bazali kolobake toza équipé sikoyo que toza même kutu na besoin ya kotinda ba soldate juste ba drone na biso ekoyi kokende ko attaquer Rwanda. Na kati ya nano ba M23 bazana kati ya Congo. Zana silisa nano. Congo ezali mboka oyo azali président.
Ça fait déjà 5 ans qu'il est dans la 10e année maintenant. Mais comment Bazako continue ko boma peuple na yo? Rapport mapping ezali wana. Étant que président, ozali wana pona bolamu ya peuple na yo, na ya mboka na yo. Mais mboka na yo zo continuer na malheur, ozali ko sala elo côté. Moi, je pense, Félix Foye Bisabiso ba Congolais, qu'est-ce qu'il a signé? Na kati ya ba accord o ya kotika ba frontière ya Congo libre comme ça. Et asinyaki na batu wana nini batu oyo tosobenga ba M23. Asinya nini na bango oyo batu wana bazali toujours na kati ya mboka na biso. Soki amoni, ngana lobaki eloko wana clair, hein? Parce que mutu so azali déjà compromis. C'est ça ce qui est mal. Mutu azali compromis. Tika bandeko na yo misusu ba continuer bitumba wana. Okoki ko sala ba combine parce que Félix azali ko jouer ba même erreur Maréchal Mobutu a joué ki. Yoke loko na solo bano lelo ndeko nanga na kotindela o video moko na banda ki kotala video wana lelo ya Maréchal Mobutu na passé na ye. Ba erreur oyo Maréchal Mobutu a kometaki yangoyo Félix azali ko commettre. Lelo na ba niveau presque tout na zo yebiso azo commettre ba même erreur. Ozomona tango Maréchal Mobutu ayaki ko comprendre kabande ko commettre des erreurs aye ko zonga pona ko luka elongi ya peuple et komaki tard batu oyo azo sala confiance lelo batu wana bazali juste ko utiliser ye jour bakozwa nyonso baza nango besoin bako bwaka ye lokola likasa o ekawuki na nzete ya manga. Je te dis vrai. Mais soki na ye na fayulu na bandeko na biso nyonso ya ba politicien ba longoli nanu politique na bango ancienne wana balati patriotisme lelo toza bandeko biso nyonso nous pouvons changer des choses na kati ya mboka na. Moi je comprends pas lecture monde mobimba ba américain bazoya na Afrique lelo baza ko comprendre que monde ndenge ezali ko kende même na technologie ya lelo. Donc, Europe, Occident, Mobimba, même Asie, Mobimba, Bakosala dépendant, il y a Afrique, et surtout les Congos. Mais comment les Congolais, tout ça, qu'on continue, qu'on vivre, caca, n'est tout ça esclaves jusqu'aujourd'hui? C'est vraiment grave. Pourquoi même pas boulette, mo que zo en Rwanda? Oyebi pour la ligne de Konana et vérité. Peut-être que tu en as pas tout balobakango, même Félix a ça pas tout. Parce que tous les matières premières, on est na Congo, par les Américains, les Canadiens, les Anglais, les Français, quoi qu'il ce soit, ça passe na kati yamboka otobengi Kigali. Et batu nyonso yo bazali ba acteur économique, bato bazako déstabiliser Congo na biso. Bazali na kati ya Kigali, y compris Bill Gates. Bazali banda kukuna bavanda na kati ya Rwanda et ba impose Félix akoki kosa la guerre contre Rwanda te abeta ba missile na Rwanda soki nga na kosa salango. Non ngana lobi ngana lobaka na bato c'est ça ngana na ibisaka bato ngana ibisi bato. Bonjour bonsoir mon frère Van Mboka na kati ya Lubumbashi ngana ibisaka bato boye tozali na bino awa Félix kosalaka guerre te na Rwanda. Jamais. Isino yo Félix batonga na kati ya Rwanda. Félix est actionnaire. Mais oui, Azana mais bien sûr. Félix est actionnaire. Bien sûr. Azana Mbongo, Azana actionnaire na kati ya isino wana. Bien sûr. Félix a déclaré combat. Oh, il va me cambozo Kagame. Jamais, ce sont des fantaisies. Mais oui, bien sûr. Félix a déclaré la guerre au 15 jours avant comme na Rwanda. Alongola dans le M23. Total. Ce qui est réellement. Parce qu'à l'objet que ce qu'on a coquille, ce qu'on a minduki à Kitoko, ce qu'on a armé. Mais alors on a M23. M23 à quelques kilomètres na Goma. À quelques kilomètres. Même frontière parce que il y a que ça facile yangoana.
kanga nanu ba frontière na biso comme ça to gérer ba M23 na kati ya Congo. Voilà. C'est ça le problème. Maintenant, Kanga to gérer bango na kati ya mboka. Pour tu vas comprendre. Bonsoir mon frère Badioko Pierre. Toi qui n'es pas tous on pas. Tomoni Burundi awa babandani muke kaka na Kagame. Bakangi frontière. Babengani ambassadeur. Babengi oya bango. Mais il y a biso depuis to bandaka. Pona nini Félix abengi saka ambassadeur na biso te akangi ambassade ya Rwanda na kati ya Congo akangi yango abengi so ya biso. Juste un message, ndeko nanga, message oyo nayebi ke ndeko na biso Félix akolanda vidéo tozo salisa très important. Message oyo nga nazolinga na passé atika kozwa Congo na vie ya ba Congolais comme COP. Voilà. Vie ya ba Congolais na Congo eza COP te. Atika kosakana na avenir ya ba Congolais. Atika ko sacrifier ba Congolais. Et loko moko fatia nano na mutu na ye. Il lui reste combien d'années pour vivre? Ce qui est na vie normale, il a quel âge? Il lui reste combien d'années? Pour sacrifier ba Congolais pour na mbongo na gloire. Gloire na mbongo na pour combien d'années? C'est ça aussi le problème. Oyo biso ba Congolais to salaka nango be ba peuple africain. To raisonna quand même pas que to bota makapo un jour to kufa. Et mutu ya kufa na liwa normal, azalaka juste na quelques années oya ko vivre na monde oyo. Félix, il a quel âge aujourd'hui? Et il lui reste combien d'années? Aza déjà millionnaire ou milliardaire. Mbongo yaza nango déjà, ce qui azalaki na souci ya mbongo, akoki ko s'en servir nango. Mais il faut pas sacrifier un peuple boye. Ça fait tellement mal. Batu moko boye bauti na mboka na bango avec un projet yakoya ba imposer bino yakoboto la bino ba mabele na bino, ba imposer bino ba nationalité. Au lieu que basala yango normal, mais basali yango na sima ya makila ya bandeko na bino. Ba bomi bandeko na bino sans état d'âme. Ba komisi bandeko na bino ba réfugié na kati ya mboka na bango moko. Ba mboka na bango oyo batika ba village na bango et comme il remplacer et pas ya batuana oyo bayaki ko agresser bino. Et bizarrement batango basali protégé par gouvernement oyo ya ndeko na biso Félix. Basa na ba parlement na biso, basa na ba gouvernement, basa ko voter même ba loi na kati ya mboka na biso, mais ça fait tellement mal. Justice ezali wapi pona batu oyo. Félix azali papa na bango, azali muto aza numéro 1 ya Congo. Wapi justice ya ba Congolais? Est-ce que il se sent comment ya komona bandeko na ye ba Congolais oyo ba bomi basi na bango, bana na bango, ba papa na bango, ba agresseur wana baza na kati ya Congo, baza wana bakomi ba le plus riche, ba le plus protégé na kati ya mboka na biso. Mais baza kosala bango eloko te. Mais comment ba Congolais ba koki ko vivre? Mais oyebi ndeko nanga, des fois moi je me demande ce qui biso tout ozalaka vraiment ba être humain, tozalaka na ba souci ya bandeko na biso misusu. Moi je peux pas comprendre. Mutu moko ya koyebisanga, laissons développer un pays oyo bandeko na biso bazali na ba blessure na kati ya mitema na bango, baza ko la justice ya bandeko na bango oyo baboma injustement, et yo olobi ozali représentant na bango, papa na bango, oza ko imposer bana na balinga pe batango bakoma pe bandeko na bango bandi bango etant que bandeko. Namoni même général John Chibangu auti pe kosala vidéo moko elekaki azoyebisa pe bandeko misusu ke omoni colonel oyo bomona e Rwandais te, aza congolais, bazali babanyamurenge. Mais c'est grave, c'est grave. Batu oyo bazali vraiment ba représentant politique ya mboka na biso, mais bazali kosala semblant même ya ko maîtriser histoire ya Congo te. Est-ce que na kati ya mboka na biso, na kati ya 50 groupes ethniques to alaka nango, est-ce que babanyamulenge existe?
D'où vient ces Banyamulenge là? Mais pourquoi vous avez imposé bango ba Congolais? Pourquoi vous avez kabela bango ma belé à mboka na biso? C'est vraiment grave. Message on a passé et pas Yandeko Félix Ezali Yango. Biso ba Congolais ceux qui ngai na yondeko na ngai wakacha tozo tele maboye tozali ko bunda parce que tozali na droit ya kotelema parce que le Congo c'est notre pays. Et bandeko nyonso bazo souffrir ya Congo, c'est nos frères et nos sœurs. Nous devons ya kotelema étant que ba soldats ya kosala bitumba pona kozongisa bosomi ya mboka na biso et puis dignité ya peuple na biso. Yango moni biso tozoloba eza na absence ya discours na kati ya Congo, discours na yo, discours na nga, discours ya bandeko ebele. Tobanga Kinshasa, tobanga Congo te. Nous devons aller sur place yako, faire circuler ce discours. Ceux qui bandeko na biso wana, bako empoisonner biso, bako tia biso na prison, bako boma biso, mokili ekoyeba parce que moi je n'ai pas peur de mourir pour le Congo. Je suis prêt pour tout. Yango na s'engagea pour na bitumba oyo. Mokili na nzambe ya bakoko na biso. Ako juger bango un jour na bamabe o bako sala. Mais nous devons prêcher na peuple na biso. Bayeba ke école politique eza ko représenter biso lelo ezali école oyo ya mabe eza kutute uta ke pa ya ba parents na biso mais euta e pa ya ba belge euta e pa ya ba mindele na kotinela vidéo wana otana même maka maréchal abana ko yebisa ba belge maréchal azo yebisa bango ba journaliste wana corruption euta e pa na biso ba congolais te bino batu bomemela biso corruption boye ko détruire mboka na biso. Mais nous devons léguer cet discours na bana na biso. Baye bayango, likambo zolo bande konanga ya ba M23, oyo bazui Bunagana ou quoi que ce soit baza ko exploiter yango. Toutes ces vérités, eza na beaucoup ya Ndeko Félix. Parce que na kati ya constitution na biso, je pense que ezali na article 215. Article 215 de la Constitution, tous les accords ou bien des deals international, si responsabilité ya mutu ya koki ko signer pe ko discuter sur yango c'est le président de la République. Donc awa tokomi na molili nga nazomona na lisusu te mais de toute façon tozana no 17h30, mais molili ekoti ya kosakana te molili ekoti en tout cas émission moko kitoko tobenga na lobi soki yo za na tango nga pe na za na tango comme ça tokotisa de façon que tosala kaka sensibilisation ya boye ekosala bien omoni tango ndeko na ngai moko boye abengi ngai aza congolais abengi ngai na Kinshasa alobi na ngai ke wakanta Félix azwi lisusu 5 ans yo okomona Kinshasa te dans 5 ans ozaka kakuna okomona Kinshasa te omoni mutu andengi wana bongo na ye donc eza mutu moko ko travailler makasi po situation yonga na zana ngona na poto awa na situation ye azana na yango nani mutu akokolekela muninga mawa yondo oyogele mawa oui bazana bana ke ono 5 ans okomaka yusu Kinshasa te na talibo itima na miso kitinga na bi vio na zana na vio ya zana ye en tout cas ndeko na ngato binga na lobby awa molili ekoti to continuer émission na biso merci pour la participation en tout cas la sécurité on est ensemble merci d'accord au revoir à la prochaine.